Chef Nangai. Chef Nangai kele mwana na kabote balikunya. Pacheke pembeni bana president. Soki bana president bauti voyage. Baye congé atambolaka na bango. Ando tambola na bana president. Azolakisa bango na Kinshasa, azolakisa bango Kinshasa mobimba. Soki babengi akei, soki bazoya babengi. Akei kotambwisa bango balobaki ifo kozwa mwana ndako. Michel moto azwaka bango ifo kozwa bana ndako mpo batambola na bano tokozwa n'importe qui te. Ye na Njibu oyo aza mpe kaka ndeko. Njibu mpe azosala kuna batiaki bango mibale batambolaka na bana. Njibu avoyage na bana na Afrique du Sud. Ekomi na tour mwa bilai mpo avoyage na bana na France. Ndenge mama akei boye ifale bakende na Joseph Nangai. Mwana mobali aza kuna chef ya ekipe na bango aza Enoch. Bayebisi mwa bilai yaka na passeport na yo totie deja na liste okende na bana na France. Ndenge babengaka bango na NR. Akei bayebisi eke tozomona suko mbono na liste te. Ye Enoch wana azoloba nga motu na longoli yango akovoyage te aza marie. Elobi okende kolongola komona nga kende aza marie nga moko na solo na mwasi na nga na ndako. Voyage kutu eza ya 1 mois. Bao bazosala 5 ans bazali, bao bazosala une année bazali, bao bazosala kutu ata 10 ans na poto bazali basi bazolanda bango. Okende kolongola kombo na nga mpona nini? Asali mwa échange de parole. Alobi na mwa bilai alobi nzela na kolakisa yo, na kolakisa yo. Mwa bilai ya yauti musala abengi ngai. Na keya yebisi nga alobi mama na musala kuna. Eza papa oyo baba bazo déranger vi na ngai na Enoch wana. Tango pe papa Silva abengi komanda na bango na yebisi atune likambo ya Enoch. Alobi Enoch aza proche ya mama Denise. Enoch mwana wana aza rancune. Aza kutu ba conflit na batu mususu wao. Aza rancune. Aza mwana moko ya kozala kutu ata pemenya première dame teme Enoch wana. Aza kutu mutu moko kozala ata pemenya bana bakonzi te. Po Enoch lokola aza rancune akoko bomisa memba bana ya mokonzi na nzela. Akoko koteka même première dame wana. Enoch son chef de l'état azongi faut balongola Enoch wana na présidence. Babengi Joseph na 22h. Joseph asayaki déjà na ndako afandi na 22h. Mwasi na yebise kutu papa kobima te vanda alobi ote abengi nga na makambo ya mosala. Moto abengi nga aza Jean Paul wana pe basalaka na ye. Abengi nga mpona makambo ya mosala. Akei mwasi azongi te, mombali azongi te. Mwasi azozela titongo etani. Ero yanga 6e azalaka epa na ye. Akomokende otika mwana Joseph na classe. Na mwana aleki ya mwasi na ye. Amonaka bato batelemi na nzela ye moto akufi awa. Ye pe apusani atala na sebo ya moni ya na ye. Bashege wana bazoloba tomoni jeep moko ebwaki ye na butu. Ebwaki ye na butu awa ale. Bademare bakei ezalaki sans plaque. Bademare bakei balataki pe ba veste. Bademare bakei. Ne babomelinga mwana pona jalousie kaka ya kokende poto. Ya kokende France. A remplacer batu na ye o bakei France po tango bakozonga bapesa ye mbongo. Joseph aye azonyonga azolela bi mama bazobundisanga molile leki makasi na présidence. Molile leki makasi na présidence mama. Tobondeli kutu. Alobi kutu malamu. Balongola nga ata place wana ke natambolaka na bana te ke bosalela nga mabe. Opona nini ba princesse bakomi kobenga yo? Ba princesse bakobenga nga te ndenge nini nga nazotambola na bango. Bakobenga nga te so baza na besoin ko bimi fo babenga nga na bimisa bango bisika bazokende kotambola wana to tambisa bango na chauffeur na motard to ya kozongisa bango. Babenga nga te ndenge nini? Enoch wana nyongeli mwana na ngai. Bakoteli mwana nga likopa. Na mukolo bamonaki mama Martha telemisi jipe na présidence. Bazaki na badi. Badi alakisi etala mwa bilai ye wana mama Martha bengi ye basololi na ye. Alobi sima kokende ya mama banyongeli ngai. Bayokeli ngambo te balikunya. Ekomi susi ya France amonike te Joseph akende koza milliard. Babomelinga mwana. Babomelinga mwana. Babomelinga lombe mobali. Babomelinga hero na ngai. Toza la sauvement. Avenue sauvement numéro 13.
14 millimètres. Ripois lourd, tozaka pembeni ya bafatu wana, et pas grand frère.